il y a de l'homme de Dieu et de... C'est un homme de Dieu, il faut savoir. Et des coopérants de Dieu. Le malfaiteur de Dieu. Tout le monde a vu, maintenant, il y a le président Kabila. Tout le monde a vu à copier la signature. À Kenandolo. M. Babeta fait Tonga. Yebi. Namusala ou Bapessier. Atini na Bible. Aquarium te. Aquarium. Aquarium. Bazawane. Aquarium. Bino boko makamonsi ko bolo babuzwa ngwa pona mona ba golwa omona gola ya fere gola e bimi wana ozo comprendre gola golwa sko aquarium wana na ba kombo botanga ezo bala na te ya ba analyse na bino bo ma elete boko ce comme marambo international bozo luka ba vi na bino na nenga sima boke wana vivi ngai queen Queen zano na ki queen na yo biso peto tika na ki local na biso metozo garder langue oh Sophie na Fanny ba sekuisa ki ye hein ngai sugo fa ba sekuisa ye encore comme amour bino bo profiter na concert peut-être beta ki concert elle est seul concert OK Côte d'Ivoire ti lelo na tsango donc ba to fa ke misala na Côte d'Ivoire ba tsango loko la alléluia ozana ba chubi concert ba bande hôtel ndenge ni faire gola ala musa ki ba bolingo ekufa national yazaka abo Bibi kana matanga aigle ngona aigle akufi innocent botuna aigle masola aigle innocent ngana ndimaka teke nyamalo aigle bako bomé bako nyate na chobobo bolimbisa ngai eza ba bien patrimoine ya mboka oyo bato apoto ba par-ci par-là matanga ezaka ya joskité eza pe ya aigle aigle akufi mutabomi innocent Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozuwa banuze Congo Victoria TV ya jibe kumalota le boss tolanda tozuwa banuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV ya biso moko ya boss jibe kumaluta le gouverneur. Check. Voilà mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir de partout. Ça dépend de laquelle vous êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission avec la vôtre Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la fille qui dérange. Bébé question qui n'a rien, la news. Pourquoi pas tout le bela par rapport les loboye Ferrego la un contre tous. Batubako sangala ke belé. Tomoni na ngambo kuna ya fali pupa ezana ba chroniqueur oyo bazala wana pona ko ba toujours mabe ya fali ya Ferrego la tomoni pe Kumumanda chante à ce que nous sommes pour dire que Ferrego le fait devoir et ba respect et belé donc c'est dû à quoi tomeka loko sola lelo na lelo mikolo nga na benge la bouche autorisée à faire madeso abana boyebi ketango yaka. Comment est-ce que Ataka Bino à l'aise na bateau ba gaulois zo bolinga faire rigola. D'abord je dis merci beaucoup à Guissol qui est derrière cette caméra et aussi merci beaucoup à notre boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas et merci beaucoup à lobby la Emero Moïse le prof pour la image ba tous na Jemima Ibele. À 200 mètres de depuis la Suisse maman Anna Mokonzi, hein, maman la Chine et aussi merci maman Belgique le à 2. Moi, Belgique 4 ans, vous avez ébélé et femme depuis Paris. Ma fan tout, ma gaulois, ma gauloise. De notre tout, na linga moi mingi donc. Fungola nga na invité nanga, ma deso bana to me kapela ngo sola. Ma deso bonjour hein. Ouais, bonjour vrai chéri, gros bébé, Jemima. Babi moi so na mafuta. Balobi ya rume la santa po tampo na matama na ozwate. Yo ozana posa mogi jeter le rôle nanyo. Ozana posa te ya maman la reine le rôle nanyo. Vous êtes un poste à l'euro donc voilà, merci beaucoup. Très bien habillé. Ouais, merci. Un grand sapeur. Ouais. Mais mon tout le monde a une question. Pourquoi Madame a le choix de appartenir à Gaulois, appartenir n'est pas faire rigola. Ouais, n'a pas si peu mbote faire rigola par le à mon boss que je salue à passant. Papa Hervé Nika Boronina donc yé pena soko talinga na bilonge ko mon koka. Nandeni. Papa to umeli na makambu ngana yé à collaboration na taka tout ça d'aba plus de 10 ans. Donc mutu déjà moi sikutu so d'aba umeli bo mon koka na bon score relation ngana vena ngai pongai pena pas faire rigola zunga sans avant on a bota mande faut que tes agité. Donc on se comprend na za ya moko to kutana na relation o na kokaraté
moto asala ye mabe mpo nalobaka ata ye babundana papa ya biso nakokanga papa ya biso maboko Ferregola beta ye donc nga alobaka donc tala niveau wana siko namona siko torchon moko boye to grand prix moko boye obimi na yo outi nozoki lubefu to makelele oye boye obanda koexplose na kombo na ye mbala mo fona silika nakokokanga bapression basentiment wana te na okrache voilà ocomprendre na annonce na nga ke Ferregola aza un contre tous. Donc on dirait comme si aza yemoko lisanga batu basangani na ye tozonga mwa mukie na marambo eleka ki oyo batu o ba komi ko benga Ferregola aza musicien moko local. Pona yo oko classer Ferregola na roni. Local za musique ya Muyara Ibn Taba. On comprend Muyara Ibn Taba nde local. So mutu da 8 ans. Ata mona masalanga mese ig bina filé aza sous localité. Azan international. Quand on parle d'international, justement, ceux qui musique une bêta aux États-Unis, un de vie. Et aux États-Unis, c'est déjà international. Parce que les États-Unis, c'est un continent moussous, c'est un pays moussous. Quand on a payé à battre moussous, on dit Zoba na Zoba basaka moi maele moko. Zoba moko plutôt. Muta maele na maele pe basaka na moi maele au monde eko kana mais soko moni Zoba comme il défendre muta maele. Donc wana bango tout ba comme le rôle là, les foufous de même mbadi. Donc on se comprend. Pour le chèque à Bazoba et le premier à Bazoba, Zobati. Donc le premier à Bazoba, on a sec à Zobati. Mais le chèque à Batamaël et à Zoba. On se comprend. Donc la vie est à Bongo, ou à Zoloba local, to localité. On a des Ferregola et en franc congolais. Tango ezaki na ba ve musu na mon frère malgré qui mukolo na mais azaki na temps wana te po ba pesa ki epé grâce te royemba mais Ferregola ye royemba lisu na dernier hommage ya papa na biso ke na pesi ba condoléances na famille na ye Joski Kiambokota omoni ba to musu so na matanga ba kimi na ba ke olela honorable royemba boyembeleni mais papa waza Joski Kiambokota wa binisa ba maman na biso ba défaite mère ba défunt père ba bina ba makambo wana. Mais les autres Monique comme le moro boye ton ndengeni donc. Mais pourquoi beaucoup de moi parce que babi tout ça va descendre dans le plan à Joski Kiambokota. C'est Ferregola ye. Ferregola kenet mon a présenté ba condoléances mais présence naie na popo ka bakaza. Et molanité. Matanga si la rambangu na papa mbalo barango matanga si la rambangu pa ba paya. Mais pas na bisoti. Donc Ferregola moni Ferregola makambo esingi rumba basundole la kaye c'est comme makambo international bozo luka ba vi na bino na nenga sima buke wana vivi ngai queen zano na ki queen na yo biso peto tika na ki local na biso metozo garder langue nous sommes les porte-drapeau Ferregola za porte-drapeau ya makambo mboka oyo autant au monde ke ba papa chéri na mbongo na ya na ba kitoko na ya zondima le relève est élevé donc au sentir que ba 20 sonne bazon di magé Ferregola on comprend donc ba venture te mère na ngai ba venture te Ferregola aza local ndenge bango bazo kanisa oye mutuna e ezolinge compliqué azonga na nupena na esika vita imane beta na trace urbaine jusqu'au niveau vita imane beta na trace urbaine o bel sanga mututi na niveau bongo voilà mande so bana absence remarquée il y a Ferregola na matanga Ahmed Bakayoko banda yo kanate kokene matanga ya motezate ke ko lakisa ke yo olingi tu vois papa mbakendaki na matanga ya Kester te menzembo aimbelaka Kester est-ce que miseni na imbaru on comprend nzembo ezate momona ke muto azaki na mawa koki ko manifester ngote musu o piquer Ahmed Bakayoko biso tango to yebiye tozaki munoko na biso to kanga tomoni son excellence so azaki na kati ya Côte d'Ivoire paix à son âme toyebani suna vena biso Guillaume Soro mais omona biso lo barango to kanga munoko mais batu mususu bazuka mo ba relation ata ya mwana kazi ya Messi ata sentinelle lupangu ya Ronaldo ressentir que photo checker comme boye sondeni donc biso do envia rater Kofi na fali ba kende ko représenter mboka au mona concert ndenge batu na stade bazo belela bazo mapena amoa bazo mapena nzo ba se kusaye kakati fallait ka nde ba se kusaye ngaka se utobi ke au mona te Kofi na fani nde ba se kusaki ye na bi fali te fali ngana mutolo le mona loba mwa bongo oh Sophie na fani ba se kusaki ye ngai sugoyo fa ba se kusaye encore comme amour bino bo profiter na concert peut-être bêta qui concert elle est seul concert OK Côte d'Ivoire ti le na tsango
donc bato ava ba ke misala na Côte d'Ivoire ba otsango lokola alléluia ozana ba chubi concert ba bande otala ndenge ni faire gola ala musaki ba bolingo ekufa azongisaki ba ki moseka ya bato mususu kuna oh voilà Ange Kwiki donc yolingaka Ferregola, mon vieux Dadi Mabi, mon à Paris. Bientôt là, le 3 avril, mariage à mon grand frère Dadi Mabi à Paris. Voilà, dans Paris, on y a là. Mariage à Dadi Mabi. Madé Sobana. Balobi bino boda bato en kento. Moussala ya muninga balobi concurrence na moussala ezalaka. Loyal. Mais pourquoi pour la bino tout le monde la marque aux aleki kuna un solo moro be côté l'autre et ça va bien. Ce marque aux aleki te yoleki au final bino mo bana ben jure akuma bazongisi baba biso mto bana te bango ne baba ko finga biso ale biso peut comme ko zongisi la bango te biso pena ko finga za makambo na biso te ndeti nga Ferregola déjà pekisanga ba makambo wana papa Hervé grand frère na ngai apekisanga makambo wana boss na ngai apekisanga makambo wana apekisa pe Marc House bino mo boyebi kuta en pleine émission apekisa Marc House biso nde toza bongo omoni Ferregola azana trop timide yango nzamba tindela ye ba soldat pena donc ndeti ngai ndeti na baki sasa oyo nani yako munoko nani lumbi solo zo sa shlenge e lo bana ngai made so bana nona na garde-robe na mulai ya musika na ba relation na mboko ba maître koko kayudi baza vous comprenez donc nga pena bi banga ngana na mwana kanda so mona na osilika bo na mwana kanda ngana mwana banga ti mabangisela na kokaka ti vous comprenez Ferregola soka fandi timide au moins ba musu ba uti mon fleury ba musu ba uti makelele ba musu ba uti soki njili kuna na bibwa ba musu ba bimeli kota di sensu ba musu donc au moins ba ya kotumbola ye parce que tant moi na mai ya fandi président nga fandi na ye a comprendre que marambo nga na ko kipete on répond l'imbécile par le silence ko ngai na fandi français wana vena na kokana nga ngoti donc fona kendeka na ki imbécilité nga pe na koti to ko silana na bango bongo aussi la maman ba mettre no tchuki ta ba toucher ta mère maman faire les suivi rien à voir oh grand P rien à voir na makambo ba maman vous comprendre moto ba botaki ye na liki azate to yaki na tata moko kana ba kisasa o ka mboka ka masasa o papa moko boye azaka grand chanteur ya ba Congo ya biso allez la maman na ye yana vie moko boye allez la ye kuna ba mais ndoni muto na koli ole la maman na na ba ajo mais mukolo ye pa kufela ki maman azwa ki vidéo voilà Kofi te na beta masola ba dutia na sala masola to la vidéo de Kofi allez la maman ba maman mi les larmes Steven Wonder va les la maman Steven Wonder va les la maman donc makambu yangwana donc maman za mutu moko boye nga maman na papa madame papa kufana ke maman zala azonga pa na moi mobali mais na ebi sens valeur à maman surtout nga na botama le 23 ya lobby na moi ya ba maman donc jamais na kolinga mutu moko boye asakana na maman moko songolo pakala ata maman na biso Denis Nyagero sepela na makambo ti ata ex femme du président maman Olive Lemba ta maman Wivine Moleka sepela te vous comprenez ata ba odette le ça ba ko sepela maman made ça bana bana mambo te bana so peut-être na ken be face à face na bana pour y rappeler bandal trop so peut-être na ken piano ken nani ken piana ngana bi Alain Alain o petso lumbaka munoko solo shimboka ambassadeur na kota nini o rompa mo bare mabaya o sande tsoki kitambo ko to badindaka ken piana comment ken soit kutana na Undertaken petso wana minu solo wana abetaki nini bu akutana sko na Undertaken ngai na Undertaken na bara ekala taka na bosa na kombo na ye na boma ekala ngam na bara ye na kunda ye donc yazo kumisa triche ya mona bara ye vous comprenez ya ko kangati ngai mutu les nazala le seul mutu na ndima na ba masato mema ya Afrique du Sud ebe lo ronya yibaka na Afrique du Sud na kata ayiba esui na avion nanu na l'accès esika ba subaka ayebite esika nini ba subaka okbanga o avec tele mapo ya suba voilà tala niva ki bomboka te ozaki no na Sankuru outi no zoki ka sumbalesa ex-phase kota série ya $100 na ba kadogo vous comprenez asa skari yes askari donc
bato moko boye tosaleli bolamu mais bakoki yango te bazali mibale tofula soki ken wana soki ken tofuli na petite sœur nanga Karine Mokonzi. Ah, Karine Mokonzi. Karine Mokonzi. Bo Karine Mokonzi beba na vérité parce que bien ti le lot. Toza bien en solo li solo. Ndenge ni to memara bango na voyage oyo epesaka bango makambu na Afrique du Sud. Mosusu akebo ya solo li makambu na e Karine taye apesi biso record po biso to kembe. Ye kuna banda to tindaki ye koyiba na ba flat. Kokumisa talaka première fois na mona ken piano na sukula na piscine te. Oh, elekela. Donc comment mona venanga moko boye na Afrique du Sud. L'idée chomboté kombo avion goyaka. Comment na lupango na mona piscine donc elekela ye. Ken piano komaki ko pene penala la na kata piscine wana. Oh, mbali boso. Beli na ntwengina. Dato bi première fois tout le monde a corona, tout le monde a un nzoto na ye. Donc niveau kosu na kata kosu on a zo mela kaka shimboki. Mais bi be oza peka na e mari kosu ana. To linga je bongo, omona mona batu. Bazana bande ko maboma. Kuna na ba luka non ba kende sen pepe zo simba te sko yeso ka kufi. Ye mutaka so ka sali kuma ko senga na ye, aki ali 6 mois parler. Ndezala kaka. Hein? Mais après pas le biloka bolo finga grande sœur ne comme le maman na ye Angèle Moussoaini. Ben yena bino bo soura tina le. Ba fingi te to justement t'expliquer. Motu neza li ça cité. Hein? Donc justement to bo expliquer devant l'état. Devant l'état. Devant l'état. Parce qu'il y a bien beaucoup mané dans l'état bo là c'est que no place ni oyo Marcus Abimana Angèle Moussoaini. Bon makambo chambre yo bimaka na l'état. Ya lo makambo kindoki. Bato ba sali na ba ona kata chambre ezaka nini. Mais beaucoup wanga na pe munga ya lokuta le ben na naka quand le bani na le ben na mais basala ki bon ya facile oh wana match facile o bana handicap so ka zaki Paris foot mo ba kombo tangilanga ba ko tsaye ba te mwasi ya mobimba ba te nguba 100 francs ba mona nga na sombi 100 na sombi nguba so ba ko teka 100 francs na somba nguba ba malia na sans jouir mais kuna eloko ya te hein. Première mutakotsa moya ba chel na kata Londres yo so na mambwana. Izaye. Oh, to so la na oti. Ba masalanga ba Fernand Boula ba bi makambo. Donc première mutakotsa makambo wana. Iza mutu wana uzutanga kombo soki yana nani. Angèle Moussoaini. On la yaya. Makam na bino ba guerre na bino tabino comme ko tsetela ba parents na ba yaya. Parenté. Biso sko to sali analyse. Alors loba na ye pena au moins ken wana fa loba. Ko bazana moi lien moko familial ya batama boma, tu vois. Ils ont un âge moko boy ken peso akomi pendant limite ka sali de 40 ans et 42 ans. De so komi na 42 ans bo sentir ye ke mutu. Et comme il obeta ba c'est quel bandi. Émission éthique là parce que des années akolokota na fulu. Arobela mutu. Âge de 42 ans. Arobela mutu. Na âge wana ko sentir pena ke ba c'est quel ye. Ba aye moko mais contre bino. Kasi pota ngalo ba maramuke non ba que non faire égol à niveau na ngate faire égol à zaboé faire égol à niveau international ya zaka abo ebi ka tona matanga aigle ngona aigle o akufi innocent potuna aigle masola aigle innocent ngana ndimaka teke nyama lo aigle ba ko bomé ba ko nyate na chobobo bo limbisa ngai eza ba bien patrimoine ya mboka oyo bato a poto ba par-ci par-là matanga ezaka ya joskité ezape ya aigle aigle akufi mutabomi innocent bande rona biso batoto akatanga opeksa innocent atika ko boma aigle azaba bien patrimoine na mboka oyo pourquoi obomi muninga otike na nzela banyate lisu na chobobo fa banyata ta na Ferrari fa banyata ta na eloko no rouge wana mais fa banyata ta na taxi na ya jaune mais ba ko nyata na chobobo esali passe na motema soki na zawa na komi ko lela pona bino comment ça fait-il tika ba croyum ba bomeli bino soki aigle ba nie foulier tomo luka place ni matanga kozala tuzoye bate boya bokunde bembe wane komo pesa solo papa nanga gentini bemba aigle pesi solo nakata mboko pesi solo donc aigle ana mutu aza muta lisu tango même ndenge libanga nezoya lance yikuna musika dawo mona ngo pa kimango bonso ameli matoko Amélie Matoukou, aigle muta plan.
Aigle bandeke mo ba mela drogue. On comprend hein? Bandeke mo ba mela ba biloko. Alors pumbe pe boye ba grand tireur ba li pour na mona ki position le jeune frère na innocent lalela ki a fait ka bomaka aigle. Voilà la libena. Comment amkie wana le kwa kombe Obi ndala la mabele nyamango le kwa kombe. Kasona da chobobe matelier. Chobobe de matelier. Tant chobobe matelier. Olinga ki to ya na champ na to betela ya ta regarde-moi maintenant mais totaliga boeza makamuna na innocent donc. Laissez les petits garçons faire leur délire. Non, continue à être. Innocent les cas qui azaki na Vodacom. Faire était muta foutre la mbongo pour ya test à Vodacom. Ndimite que faire muta beng saka innocent na goma po yaka awa. Oya ko sala papa moko boye na ya makele les passe. Vous comprenez? Donc fouiller les mauvais compagnons. Yango moni moi na comprendre les jeunes leaders innocents balume a comprendre bien grand frère yeyo papa ya bane belé yeyo oyo soki na landi a me manga na nzela ya vewe a me manga na nzela ya makambo etali donc yango akima na ye a fouiller les mauvais compagnons. Voilà, merci beaucoup. Donc tu okende malé mena made so bana webi Thierry Mombaya. Oh, père son âme. Thierry Mombaya. Ané. Aza chroniqueur. Yanine. Na colline. Culturel. Na colline. Bon, place atanga na habité hein. Ya bino mo pesa muso ba mpifwa. Yo mona ga dane émission na pour na ebié dans route. Na ba se teka aimé sur radio qui toi dit. Alors on a ye que les artistes musiciens moko azal local a mona kaka mulai ya zolo na ye et puis au mona boye ana problème ma taille so ka vandi ba se concentrer na biloko moko melaka automatiquement habite dans ba valeur ya fali et ça ko comparer entre ba musiciens musiciens bazal local depuis que guerre ezala entre des kamana kota fali kota ferré bato babika directement que alobi na ferré mais ya tika ko ba ferré tout le monde ba analyse batunamne batiba killer ba mission mo salema momba ya fingi ferré etaka yebi made so bano lo bani non na bino momba ya te na ndimite ke so momba ya wana so mombati soki mo fumba akozwa temps ya ko finga ferré gola bo bino bo mona ka mission mukie omo congolais boski zenga bandeko na ngana bengi biso to mibengani bazoba te mais to ba valeur eloko soki bungi omo ferré gola azami katete batumbi na coin ya mateba bagete kana mpozo na katsa matongi vous comprenez azam mutu moko boye lo bara papa na ngale mbanzi beng mok na katsa man alobi aza mayele mabe ndenge ni aleka ba azem poli ya intelligent ndenge ni aleka ba tata ba kolo na musique il y a aussi longtemps moi na muki voilà vous comprenez pas loba yango wana ko lobela artiste mutu lo la soki mbaya na taonga na fandi nga ajonga na sali na makambo nga na sali na mboka oyo na ba TV nga na beti munini ka bilambo zolata epeka okepa vie mo bo apesi yo forme yo défilé nango kasi balobi nga na zaki na poto nga na beta voyage amikili ngai na côte sa première saper à côte sa makambo clip na makambo c'est moi première saper ya na couleur talanga ne na lati na sandale talande na lati donc première saper ya boga première saper oyo kabila apesa mbote yo vous comprenez première saper oyo na union sacrée de la SAP yo première saper oyo apesa oh ekeko oh soki nani oh ba bengani pe na équipe na nini na bino pe na Léopard papa maman na ngai vrai chéri Léopard des abongo ba utso kanga biso corona na Cameroun ngana sepelité comment ça fait-il Léopard nyama bongo ba kanga e corona seka comme aussi la makasi voilà boye ato sala union sacrée de la SAP papa Fachikou tabi union sacrée du gouvernement à force du progrès ba yeb makambo nazo soula voilà mais comment ça fait-il ba ki zengyo na zarana bango ba poulain bango to babo bangaya ba mpede ba chindongo ba so comprendre idéologie te ndeti singa sa perni na mboko yoko tangela ngali kinga nga banga robot nga banga Superman nga banga mutute 49 ans non en paix na makambo bilamba ekeko lata bien ekeko jamais ko lata yefa kangama ekeko lata nde nini ata sokole ko lata nini te wana crampé grand P pour la pousser te wa grand P aluke dorsi on ngobi me dorsi na
Il est grand P. Voilà. On a défaut de charge, on a pas de forme. N'habite, on a bengenan. Soit à l'homo sapiens. Donc voyager trop. On a mis tout le monde à Kinte. Azan Kindam Banzangou. Le Morobo, on dirait le point noir. Ah, il y a un mboka avec Simba. Paya, wana bakoma bakatier mama na ngai na yebi ba misala bango ata vient na ngai Rick Fourili yebi makambo na sula Junior Mala isa yebi makambo na sula voilà baba solide faire gola ba golo tu ba yebi makambo na sula là non na taille à forme penal sous beau garçon on comprend ba relation kili na poto ba bébé kili na monde entier ba bébé ndeni basi te ba fanati ya basi siko on comprend ba bébé do ba chéri do ba fana ya basi siko na ba mboka ya kili ah bo ba chéri ba ka ya bisoti tange le gana nani te comment ngana nanyo nani wana te ngana nanyo te muté nani bonde ala kunki nanyo te emzu nani nyo kuna donc là na pe na ngai voilà donc ngai mbondo cry donc soko sakani venu kumuna voilà donc te comme ko chuter s'il faut comparer valeur à la musique il y a Ferrigo là la valeur à la musique il y a papa la biso manda chante au comparant on parce que Ibrahim retirez-moi to lugana na telemisa OK jazz yeba tikela ke na charge OK jazz betara ata na mbanza ngwa yeli solo ngo tozana yengwana daluka OK jazz zo ya papa na biso lutumba bana OK ba betara ata na mbanza ngwa ko bonzima mais abi que faire il faut respecter nana na musique pour y c'est trop na musique à Peugeot na musique à Peugeot biso beta musique à Ferrari mama pangu kili na mboko to respecto na nini olobi na pangu na bino ya bon vent ils en la piscine ke oh donc biso comment vient piscine parce que moi moderniser te na tanga lelo moi il faut sur la piscine ba skola wapi yo sur la piscine et bon dans moi la ya boss na zaka mutu normal mais siko tango zolo ba ke mwana toi sur la piscine na mwana sur la piscine nani mwana na sur la piscine mwana na sur la piscine olobi na magorodo na sur la mwana na piscine na magorodo oh piscine ba soigner bien te ba piscine na magorodo ezala ba ya refouter la pezali biso siko na ndenge nzamba peseli biso elo mo papa mbandolo ba papa lo ba trop alobaki nyonso abi kosenga na nzambe apesa yo molai mais kosenga te na nzambe apesa yo molai oleka moninga no na molai oyo biso ozwi wana ya sans piscine eza na piscine wana ya biso na motoki na biso ya ba VOT na motoki na biso ya ba BST na motoki na biso ya ba venture te kosomba ba vite na force oyo ya musique ya Ferrigo bino ma bazi boluka ba moya seko boluka ba vie ba manzumba te ya ba pa talent te 3 millions Inos mais il est 3 millions kasi te oloba Inos donc c'est Inos fali ba le ka faire na bazi kotsa la biso nani te nazo pekso kombo wana ba queen biso so la makam na biso mes condoléances voilà yo lingo betara masolo bat ba kufi mes condoléances les concurrents na yé wana c'est tout ce qu'on a concurrent faire fali te faire un concurrent na mboka o yo mo makamoto sali na Cameroun te tozate mais musique ebundi na tata mobimba na orchestre mobimba pe amati likolo kiti donc alinga escalader pumbwe donc chance mansala de bukana de eta muto ali bo tsanzembo la DJ ali bo tsanzembo bon sike comment di bongo ndenge nini ya bundi na donc imera muto comme le rôle la jangwa sumba na nganda ezala pété neti yo koti bobo dans la guerre la musique ndingu comment on akumsa musique ndingu ça le bien te soke na lati mabe c'est que musique nanga bilamba nanga eza mabe pour comment ça fait ngana na taille bana mibali na taille ba jouer te na ndwa kele te na kalijité na pimponté na pena mobali na telemi ngui na ye na bilamba mbala moko na ko banga te ngana banga te on ba betaka et pas Denis Lessi la banga kasi te tango tokoloba o tolobaka o madesu wana alekaka fingaka batata alengaka dimine bapasteur po eza na basaper na bapasteur na bapastek te faut dans le respect dans l'homme de Dieu hein voilà dans mosali ya Nzambe hein il y a de l'homme de Dieu et de c'est un homme de Dieu, faut savoir. Et des coopérants de Dieu. Le malfaiteur de Dieu. Tout le monde a vu, maintenant, le président Kabila, tout le monde a vu à copier la signature. À Kenandolo, yo ça une erreur dans la vie.
est-ce que M Souba beta fait ton ayo yebité pour vieux tout le monde a vu bima boire comme il a fou mabiloba loba vieux comme donc professeur so simbate nzondo comme chaîne et longa nzondo comme TKM mais comme donc tozo baté vieux azo linganine donc azo on a pour ça revivre té na kati mon kilo mais vieux na sengi yo soki o monike cop ezo simbate mo yebi facture oyebi cop ba shekula poza pe so moi na mbinza mais zongela ki shekula na yo zongela makam oh te nini ngala nga église deni les nga soki deni ngonde soki deni deni ngonde te deni les ye wana wa utaka inongo ba bete ye pas chanter au manda chante soki nani mukadi manda te manda chante autant il est bien faut qu'on respecte on a aîné nanu ya patron na offert aîné na musique ni et ça na âge et dans la musique même makambo âge zo yango elaki obengisa mais fallait pas tika ngana fan o makambo na âge ezate tango innocence zo beta batata mikolo yozo bisanga mamba âge bengi da impoli bato ba combien impoli ba combien impoli ezala nonga bongo mwana mukeso ka zo beta mbonda zo binisa bakolo simba te na vie et comme akento ko binisa na ko finga na ko bwaka ba mbwaka non musique yo toza na mupete toza ba chrétien te babi masalanga depuis na lingaka pa lo ba musique la musique eza catholique te eza pe aucune tradité eza islam te donc eza pe na musique donc ba beta yetanga beta ki muninga ye ene oyo zo lo barangai na kachi moka kanga po ozalaka te des avenirs sangana na progrès wana bana bo marché ba makambo na zolo ba dans lisolo na ninga ko tikela ngo tante po nga moko temo killer na zalaka alinga vie wana kachi des avenirs sangani progrès soki na nini suso ye na avenir fongolezo ko fongola te ngai muto na soi au soir manda chan soko tali ve mukadi mando omona ekoto yo moi c'est pas capacité atika mbama ve wana ko amela ba biloko nini boye donc akweya kao s'évanouir babi batu ba image te poani image na temps wana ezaki te ba archive na temps wana to yaki ka photo mais biso pas encore to la photo te to ba tout monde boye kiri photographe te o yana ba kiri photographe atana ba toilette ya miami romone pas on a le gars na Grammy Award o lobi na lala na rotana o lobi nga na zwaki trophée na Grammy zoki nini Grammy ya ba fufu donc bango mo ba bika nde ba saka makam na bango parce que les ça sale mission mo boye a se pelisinga habillé alinga ba to quoi rebo parce que Rebo Yemoronde Azabongo abimela mibali plus de 100. Et Rebo Abouli Sarate. Sundumba ezate. Rebo Abouli Sarate. Abina pesi Rebo Mbote. Apé sa Rebo apé Mbote apé sate. Rebo Abouli Sarate. Rebo Rozo a été. Ate ofele. Tala sko ibino mo be sanga pasteur mais tala sko réaction pasteur. Madame na remarqué ya pasteur na ngam avec mukuna. Kena yo ka Kabila ku kende. So kana yo ka deni soki deni ma faute soki nani malam na yo ka bela vena ngamukuna ke Kabila ku kende lobi fibo chayebi amene fibo ozo po malam na yo ka makambwana kana yo ka ya ve moko boye wa makasi na gene wa makasi soki nani donc ma trop rebonda za bongo aza petite moko boye a jeune aza leader ya bana basi o ba osala fierté ya makambo ya musique ya mboka oyo kata fingi na konta innocent do manquer fa ya manquer aigle fali yango yesuko pe akena na Rebo bongo tuko ye azanani kuna na musala o ba pesi atiki na bible aquarium te aquarium baza bana aquarium na ebite bino boko makambo suko boloba buzwango pona mona ba golwa omona gola ya fere gola ebimi wana on comprend gola golois siko aquarium wana na ba kombo botanga ezobala na te ya ba analyse na bino bo ma elete bo kombo la biso ba mo mpesi kombo la ba mo ke ezala warion et puis na kati mais faut bo luka pe tant bino bo loba bo ma ele mais bo comprendre te que ezobala na te ba majoritaire harmonie zatin majorité ya nini balegi force du progrès IDPS tout le monde warion ba gaulois dans la politique te kasi te pourtant on ba basé belé ba nani basé belé et belé combien bon c'est belé même sous 5000 baba ki zengi ya ba mitulo la ba ken 45 bazalo ba manike ya ba drogue 65 ya ba choco la stemai chocolat
Ya za pembe wapi? Kake. Abeti la kaki, ameka abe choko. Ngana mona e. Ngata na bandi TV, na banda TV na noir et blanc. Vous comprenez? Papa ka lonjinda yambanga ita bengana nga pona age na ngai na RTNC. Donc na banda TV kala, banana berceau. Na oketika maman na nga na wenze nga ka omona nga bu. Vous comprenez? Ezemo ya bilamba 49 ans on pays, on ozela papa nanga facha au futanga. So il y a futinga te président babé bakajika na kata pare au futanga. Emile ondi ma foueni pe au futanga faire gola au futa bera de presse des amunda au futanga. Vous comprenez? Donc ngai omona 50 personnes, il y a milonge zika lola. Lipa ya boulanger, il y a longlo maman nani. Otanga da manike. Ah manike. Otanga da ye. Omona doba ko za le belé mais bazo baba e belé. Plus que belé pena donc baleki nombre on a belé ba filo ki go ma makambo na oloba. Vous comprenez? Donc ma wana bango na morgue, souci na bango kana souci ati. Bozela kala mingi harmonie, bozela boko bela mitu. Boyoka place papa yembi. Banze mo musufera yembi o meka ko interprétango. Et les cas regarde-moi. Olobi? Et les cas regarde-moi. Regarde-moi za mwana suka ya banzembo ezoya. Tika wo. Kana osuwa na. Oh. Aza mwana suka, ya on sacrifier gelo a Joseph kenena opanza. Et moi regarde-moi tanga ye Côte d'Ivoire ba comprendre ba ko sabiso. Nzoka bozaka ba UPA. Tous en posa rumba, mutuna mutalaksa. Force na ye, alaksa culture ya mboka na ye. Vous comprenez? Les comme français, les comme en français. Français parler n'a pas de rature. Yo ningo swangani. Babi koye mana français des problèmes que bana. Nana de bon. Oh ba fan na banu batela bino. Batu banane. Ba fan batela bino ba warrior babi. To robeta bango na français. Ah, c'est comme maramba français c'est que tous on a école gardien. To ndo lande la conjugaison. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est comme ya maramba français. Tous on a pena na ba citoyen. Pour ceux qui sur la musique pamba. Ba masana ba faire na boula ba marambo. Donc ceux qui sur la musique pena pamba. Donc ceux lingi français, ozongi na mwambi l'école ba baba, ozongi na lycée ka bamba, ozongi na monseigneur Moké. Tokei na Saint-Nicolas. Kuna zongi na mbinza zona mososo soki na wapi. Fese bisumba pe na makelele ndi place ba nanyo atanga soki kwayom so kwayom. Atanga na fese bisumba ya makelele. Ya dada mundo simdebsa. Voilà, merci beaucoup vraiment tozana madesu. Yesoro landi ebo ya biki yokei. Donc to comme vraiment na suka ba bi faire rigola alingi abenga bandeko ne ba yemba po as sous force. Ba collègue omoni mbongo soke komi na vie moto aliaka na bato ozo comprendre donc aliaka na bato talaka yo fani na yo net bila fani na coin boye asamora ina PCP mbote babengi ebili yaka Côte d'Ivoire yaka na moto yo koyemba teka nzembo sala boye donc bon muta bon boko me remercier te pourquoi oyo wana zongi nani o queen yeba ka luka baninga na me baninga ba mona ka comme mamba copinage yaka soka pesi bino na poka bokulala te o yaka toke na ndako nini yaka toke na ndako nini bat ba mo boya je comprends pardon mana to komi la suka malesa bala na lobaka ta na lobango mo boye pardon ngeno na terrain milangia banzube na kokia mote pardon yo luwa imaka copinage okoyoke loko copine pardon to komi la suka parce que harmonie to c'est on est pas quand harmonie année au jamais aussi là baloba héritier daloba j'aimais ma mère couper mais moi j'aimais ça à couper d'abord katango harmonie ka mingi te bo préparer ba mbongo bo sabatish coton na ba matoi boyoka ba lisolo soki li nini hein nzoka bazaka na bo wana nzembo lo mbongo likolo ya ngomba ozo comprendre to timbeli bino bandaki na Marie Misambo olongo na Marie Misambo na linza nzapolin olongo na linza nzapolin ko milizu na lo mbongo to tala yo olingiso yemba ya nani ya nani ya bébé Souzato ya Pascal Poba nazo ibati. Voilà, merci to comme la suka moi résumé na auto to lobby et puis to clore na biso émission hein. Voilà, moi résumé. Ouais, moi résumé na ngai na ba oyo tout balingaka ngai. C'est bien moi made soba na soso ba kinois, sénateur et en vie à Makambo Bilamba, président de l'Union sacrée de la SAP et Zemo, l'issue à Banzambe à Bilamba. Moi na
beta ti le lozo beta na banga ka robot na Superman pour robot soka lati elamba ata likofi resala pasi Superman soka lati apumbwe na bilamba na yi oh liboso na ngai yo nani na beta Kim Prince de Chikwang na beta Didier Nchombo na beta soki nanyo Didier Mngaba na beta soki alengando soki ngani boy bango tout na poto na beta bango mutaleki nga na kolata zate na bangaka mutute ngata na bakaleso pamba na ko gagner bino bo bo soin pétain bo pe soin te bambote na ngai na ya Berado Prince des Amunda ya dada ngwabana Eric Fourilie Fernand Boula Filoki Goma na bosanité mère na nga Odette Chibambe femme d'affaires Odette laisse Angouli na kati ya Switzerland na bosanité Sancho Ondi maboza Ondi masalanga C14 leader 11 Luzolo na bosanité na monaki pe single la masalanga échappé je na prier ka j'aime masalanga basé belé baza vraiment belé na mono moi alobi Jani Pacha azane mise na bino te pa bino ah betsa lo ligorodo voilà ole kuna bambote nanga oyo sisanga lenga obo te kwa kama banga na pardon ah aussi sanga ngo pardon ah bambote nanga na Junior Mala Isa bambote nanga na tonto Undu kumo lili masala ngai fils is back na kati ya ba Paris wana donc sa majesté fils is back na monaki ba travail bambote nanga lisusu na ba masalanga ba ya Villa Nova na moni Ige monsieur Ige bina filé na moni Ibrator Mpiana o ya za yale contre maître leader Ibra na pesi sumbote na masalanga di maître masalanga di maître Patrick Beckham na lela bino trop na pesi mbote olobi Patrick bango na Côte d'Ivoire bana ba Patrick Beckham ba to beta na femme ka to beta na Côte d'Ivoire Beckham azalaki mais ba tukuna ba fan ka ya Aigle ba koti kututé ah papa ya makambo ba mupe ngana pe mupe terre sola ba mupe ngana pe saka ba dédicace pour ayokaki ye alobi azo lamba madesu na briquet mais na biso ko kokate pour madesu eleke belé briquet aussi là aussi sango donc bambote nanga numéro nangeza 00241 Willy Moucheni ya dada Mundosi 81 45 94 934 Eric Gustin ceux qui vont mourir te sali venangai babeba kajika Blanchette Kiala matonge c'est matonge bana tu ya matonge na le labino fort Eric Fourili et Eric Gustin c'est ambibi sopé tozana mayaza soki papa mba deuxième film ya la vie est belle ngaki bandila awa ce que muta tourner ngo to so na papa Ochudi Robert Kiliba pour le 24 avril yo bolingaki bo mona makambo meto ziladara couvre-feu si la kaka bo comprendre force papa Ochudi ya roya nango tozana bino ba masananga ya royaume Japon ba masananga ya Léopard masananga ya Léopard o bakena na mikili na makambo forme masananga John Sambi na bosanité quand ya la malgré zo kabali susu te po komi na moi ba petit belé ba ko sayo Rivenkono na kebisio olatina noté pour olatate lisolo ya kala yango te za lelo ta ya kula mambo yango te ya madeso bana soko lataka la mbada lelo ekoma boye omoni botuni pe bilamba te te okola salondo te mizwa ekala ndinga te botuni bilamba te mizwa ekala bomona no teke bomona mutu na sandal na chaussette dans la tête et comment ngai mutu omona papa moko ba okitana karna e bukana me akiti lokolo na sandal ngai muna bandi yango awa nazana HM sandal ya gabana HM comme belé na zano là mais ce qu'il faut la paix ya Marcelin si chamba o fatela tongo lobi po ba pesa ye na solani na sola moko nzamboka na ngai kasi na président union sacrée ya za président ya mboka oyo président union africain lobi ala tagango ngalo na lich ya rose on comprend ya discours balance chemise na chaussette banzela wana l'harmonie des couleurs ça se passe à la tête même ba masalanga ya Brazzaville et là on a gagné là ba Brazzavillois et là on a côte ça na kata mambo bilamba la sapologie awa nazana Jérémy Scott ya Linda Faro kalaming do olobi na bilambela la on a souci so qui fait rigola sili wana ndepe na bolongi ngai o yela joueur de rôle yemo nganga ngai yemo président ngai yemo donc yemo nganga na yo nganga na mambo bilamba po ba musuba ke bo luka kisa bilamba pa yaya
Hein? Président JP Onyenze. Bah petit mot ba yaki kuno vie tala makambo. Mais makambo bilambe sengara. Keto yangolo inzo yangolo. Mfota Caminho pe mesure. Oh. Caminho pe. Yo mona kelo na ki nangote. Na mona. Kasi on a vu Caminho ngolo. Assisté. Nazana makambo na ngai. Donc soki chaîne na Rolanda eza makambo yo. Papa vle mbenza. Congo Victoria nde chaîne ya Bosolo. Boss namno to webando to soana. JB Kumaluta. JB Neti JB Mpiana. JB Kumaluta. JB Kumaluta. Ah, c'est un beau garçon. Ouais, mais ma combo papa chéri. JB Kumaluta. JB Kumaluta. JB Kumaluta. Voilà. On a dit mayo fona mon ave. Na bi comme kitisa lo la nzungu e katele fufu na kata nzungu e katele tombola yo. Et ça là oyo lingi yo na kata sani. Ba tombola yo pe na pepe soupo kitatina direction ya digestive. Eve sala ndenge toyokani ngana zakala ba papa chéri JB Mpiana l'homme qui a milo dans coco ba faire ego la palzuria ange ya mboka oyo musicien tout ba sangsa ba voix na bango ya ba café tuba ya ba nini boye ba ya ba yemba na dynastie po boyo ka dynastie nde to yembi voilà na ba fa ba pesa nzembo mais yo ebiga voilà, merci beaucoup. Là, c'est avec Madé Sabana, comprenez. Avec lui, c'est un passage au Kei, Penalicolo. Je dis merci beaucoup à Guissole qui était derrière cette caméra. Merci beaucoup à Moïse, le prof, Balobi, Ado Senga, tout ça, qui est femme depuis Paris. Ange qui dit depuis Paris, vous avez mon grand frère. Yadadi Mabibi, bientôt Libala, le 3 avril, à Poto, en France, on est bougé. Merci Nayo. Et aussi, merci beaucoup. Balobi, David de lutte doute de caractère, maman Belgique il y a 2, maman Belgique 4 ans, tout ce qu'on a j'ai mal ibélé. N'ingable moi trop, n'ingable moi koleka. Merci Nagui Soloy, merci beaucoup à Moïse le prof et merci beaucoup à mon confrère Amiral Tchamana pour la Moussala du Topo. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Donc mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. On se retrouve prochainement. Au revoir et bye bye. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banuze. Congo Victoria TV JB Kumaluta le boss tolanda tozua banuze. Bala poto, bana kin, bana Luanda partout dans le monde. Congo Victoria TV abiso moko. Ya boss JB Kumaluta, le gouverneur. Check. Voilà mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir de partout. Ça dépend de laquelle vous êtes en train de nous suivre, messieurs et messieurs. Votre